ça on va que ça force musique la musique sur le dégât bravo na wela song bravo na yoka longo bravo na c'est ce qui la bébé on est à force yango anande Merci. Maintenant, on se doit faire ça. Mère n'a pas dit que bazo yimba, tu ne peux pas bazo bien à côté una. Kaka moi si je bazo bien à côté una, bazo ça qui sont les parolos. Kasi bongo, comment ya bongo te? Ça la yote banda. Yaga ba. Ça. Alléluia. Les parolos.
Chef. Direct. Ça bouge pas. Tout le monde a entendu pour ma soeur. École à la maison, école la danse, ma mère a défié. Elle a défié, il faut que tu l'acceptes. Pour you, qui m'a laissé, toujours la gloire. C'est le seul jour où on va se faire. Mais pour avoir ma réponse. Oui, la mère qui l'a rebâti, expérience, continuer dans la vie là-bas. Là, le bain, chaque fois que vous lui savez. Na évité les gens à danser dans le kilo et au allez dire mère dans le quai tout le monde a été il y en a bazar va bien à danser mais va tomber à elle va y avoir sécurité le quai comme les années na bien y ça ka discipline donc il y a beaucoup de temps ça va tirer mais nature na zabion au même marabiso na bilo mo la bazenit na la mona ya suka ya 2010 natala boye nga nayebaki te nazalaki na mikili nayebaki te ke eloko wana esitikala obima na kini natalaka bato baki pembe na otelemi te toza na biloko moko mikolo eza moke so na bitu betoko moke awa sekondo moke kaka bamela bakamera yawana te nyona swa te yango nde etekaka biso kuna eyekekaka yango nde etekaka biso s'il te plaît bana mayebani yango sekondo ya machine ya machine aza bana poste po mwanda po chef du gouvernement eloko toyoki ya kolo toyoka esaka biso bien dansi nini ekuma biso na zeli to toza l'état d'esprit l'état d'esprit c'est-à-dire ye moko portable de Jésus dans son les amis ici c'est là où on comprendre parce que même au bien tout le monde a la bon mère zéro la réponse na mère la réponse c'est ça est-ce que tu peux mettre ma bombe à casse s'il te plaît? Voilà. Donc, si tu veux faire, tu peux m'apprendre à commander. Voilà. Je vais faire une marche. Alors, la vie de la maille, on va faire chaque fois, on parle à la maille, je sais que la chemin va venir souvent. Au moment où on a une sœur, il y a la grande sœur, même si pas de valeur. makambo ya sala wana bino bozali na libana mike bozokola boyebite bozomona azomaintenir mpona discipline mpona respect azaka nango alors naloka chaque fois eza succès ya oyo asonteleka mutu ntango okute na ser na yo okute na eme na yo eloka liboso respect ata aza mosika fokende koseka bino pese mbote ok voilà eloko wana bozaka eza éducation na pesa na voilà topesire mokili c'est pas la peine eloko wana kaka ezala bien na bao bakoyaka ti bino mpe mosusu bakoya apres bino bazali kozala exemplaire donc wana nalobaki molekisa nalobaki partout mpe bakorespecte baine basena na surtout po baza na biso ntina bango militaire elolaka nti mboka nyonso okendaka okuta bilabele moko azawa bilabele moko azawa donc c'est-à-dire mpona pesa toka mwana moko mpona totobetaka moke merci beaucoup ma sœur pour la présence de moye pour eloko na tosala ya conseil na zélite ezali mpona kohonorer baartiste congolais epi mpona kopromouvoir culture na biso ya mboka parce que koyebika bino moko tosimwa ntan ebele makambo ebele na lelo oyo tozwi opportunité ya kobeta concert eza nango kaka te na so nasali tete moko na nga biso nyonso tozala esika moko ezali concert moko ya réconciliation entre les artistes et la diaspora. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la paix pour qu'on puisse comprendre que nous avons besoin de culture pour cette maison dans les années. Très bien, et donc, au moment qui puisse en avoir qui faisait politique.
Mais le lot, et vous avez remarqué que les politiques, ils ont des devants à quitter dans le monde qui les a balançés. Pour musique, ils partent les amis dans ma palais, à ma couture, ma bête, matanga, aux amis, discours, aux amis, l'église, aux amis, ma carte, aux amis, donc nous, aux amis. Alors, pour tous ceux qui quitter, ils ont manié les amis, ils ont la baguille. Vous avez fait une puissance artiste et non ça. Vous avez fait recevoir une puissance de l'ambiance, l'ambiance à vous s'internatique. Voilà, merci.
sénateur, on a qui on est au pouvoir. Merci. Ça direct, partout le monde. Ah, vous êtes bâti. olobi maître Sikatenda ninja triple fonction na bachambo ezoloba na bafanesi ezoloba sente mpe ezoloba ninja lukwebo kandi bomona tebisaki bino zenit makambo baya bakosa na ebisaka bino wazalaka moko na zamba wazalaka mibale te nde bozomona bavie na biso Joscar Nyoka Longo donc mama na biso mama Miliabel pelese bino basurprise eze ebele bokomona basurprise eze ebele mingi akoloba to eza te bopesaka confiance ndenge kopesa ye bandakala po yebisaka bino ke akobanda kosepelisaka bino kaka ndenge amesana kosepelisa bino donc le roi de la forêt déjà makambo comme pembeni lelo eza semaine bongo ya suka po tozosala clôture ya préparation na biso tozomona da bainvité na biso ebandaki lobi mwana biso fabrikas ayaki lelo bomoni ve Josar Nyoka Longo na mama Miliabel depuis lobi nde clôture makambo donc bozelaka mingi akoloba eza te donc bocomprendre Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin
organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV, toko diembe la biso tu, toko diembe la biso nyonso, toko diembe la biso nyonso. Voilà donc voilà de Bissau vraiment de partout dans le salle matin le roi de la forêt dans le cadre toujours il y a préparatif de Zénith dans le salle matin va inviter les gens le mouvement de la répété dans le moment de l'année il y a un peu le président Mich donc alors on est perdu répété pénalier sous donc des parcours rendez-vous les hommes maintenus dans Paris Zénith dans Paris 7 septembre les hommes sous l'autre côté une des salles en répétition la salle vraiment préparée l'amba de l'eau mais à moins 4 pour les nationalistes et bazani donc je vais faire des vidéos vidéo de souper comme ça là pour la répétition ouais bon le triple fonction donc en direct la préparation de l'harmonie on est dans le fait donc dans le monde gars social chaud d'abedi sur la sur Martin Makaka les gars Schengen Black Magic. Oh, ils ont 4 cas Zénith Black Magic. Red.
Le travail, ça est l'eau, mon gloire à Dieu. Et ça va se passer. Les gens vont force, musique, la musique, ça va se dégager. Bravo, la son, bravo, Yokalongo, bravo, c'est la musique qui la belle, on est à force et à moi, Nandé.
Vos impressions, s'il vous plaît. Président, comment vous avez l'impression de l'invitation à Willa? Surtout que micro pour la présidence, s'il vous plaît. Bon, l'impression à chaud. Parce que la génération de la Bino, le roi de la forêt à Canisio, on aimerait bien avoir vos impressions à chaud. Regarde, les Obani Samet. Et là, pour la brique, comment il y a un remerciement, la oui ensemble, pour Oya Sali, signe de reconnaissance, la génération de Bishop. Donc, Azali n'a pas invité, elle dit que avant qu'on va y aller, et associé, oui, ils allaient fait. Tout à fait.
Donc c'est une célébration. Vraiment un grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Nous sommes venus nous embrasser dans notre classe, la démarche administrative et que nous allons participer à cette de préservation en tout cas. Nous sommes un pays d'une grande culture pour Bakouziba s'impliquer dans la démarche administrative, pour y avoir visa, la banini, notamment enveloppe, pas autre mais montant pour beaucoup. Voilà. Ma bonne Lyon ezali parmi bafond na biso ya mboka ezali richesse na biso ya mboka na biso ya RDC. En tout cas, on est formé ici, merci beaucoup. Bonne chance. La s'il vous plaît, mais j'aimerais aussi, à côté, on lance un appel à ma compatriote, aux moins hostile à la culture, parce que aux hostile à la culture, à la musique, les obédiences, moi ça fait un moment. La culture, c'est l'identité de tout un peuple. Ce qui est aux autres, et l'opposition à la culture, la mission. Donc vous allez pour réunir l'identité d'ailleurs. Donc culture, on voit la culture, il y a japonais, il y a limité, il y a culture à Congo, il y a Congolais. Les Congolais sont aux alliés pour nier. Pour ça, pour voir les gens pour la préservation de la culture en Boka. Ça n'a rien de politique, c'est la culture. Donc vous allez pour se réunir. Merci beaucoup, merci. Merci. Ciao.